para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se kaulo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na kati ya ba diaspora. Si tu es en moko, live together original. Ya la danoise, yewana liboso na bino. Bande konangai, solitude et Sili. Boya ebele, tozali na site de rencontre. O ezali très sérieux. Pour na ba relation moko. Très sérieuse. Alors bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, ti likolo bande konanga, sokozo se ceinture sel, o luka mobali na église, o luka mobali na ba fête, o luka mobali na musala, ozwate bande konanga awa okozwa, o luka mwasi ozwate awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, bo contacter la danoise na 0044 74 59 62 51 17. Okozwa la danoise, boko solo na ndenge ya bien, okozwa mobali ya bien bande konanga, n'hésitez pas, site ezamoko original, live together, love sur love, 100% anonyme, inscription zali gratuite. N'hésitez pas, venez. Nazo Zelabino, Bozali, bienvenue. Ba love. Mouah! Ngayoyo, nazunguka masinga yoyo, sokolo takinga na ndoto, mama ya katolinga na biso, tomona baparents na yoyo, ton futur mari na yoyo. Sokolo takinga na ndoto, mama ya katolinga na biso, tomona ba pastor mayo. Hello tout le monde, la famille sous les baobas, la pesibino bambote belé, nazo benga bino bo s'abonner na site na biso ya sous les baobas et puis na live together en tout cas boye belé surtout bana na biso ba jeune fille na biso à partir ya 25 ans ti likolo boye vraiment belé bokozala décider et pas ya sous les baobas yemoko ingénieur, sans oublier maman maréchal. Donc, to bendi bino ebele, eza joli batinisa, ye yo kaka joli batinisa nga yo en tout cas bambote ebele, papa les sages, maman les sages, bino nyonso na bengi bino Wesh TV na mona epé vidéo nga pe na sala la sport. En tout cas na bengi bino boya vraiment ebele boza décider na souhaiter bino ba bon week-end na bino queen mada Moulaja, Mario Moulaja. Bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo de Ebele Bisika Biso, Bisuino, maman maréchal bien signé. Voilà, le sako, mitanu yango, na ba chef coutumier na biso, Boboto, Bondeko, na bandeko na biso ya église ya catholique. Et puis tolobi ba yenge, hein, na bandeko na biso, vraiment, oyo balingaka biso. Ya, bino bosi lise la rapenga iko, ba yenge, bino mo boyebi, ba tonopso ya bundu dia Congo, et puis ba shalom, vraiment ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom na bino, ba re bonsoir, ba bonjour, na toute tendance confondue, ba ndekonanga, vraiment toye to solo la, to la sa conscience, lelo toyeli, ba maman ya Angleterre, ba maman ya Londres. Vraiment, naye, tolam sa conscience, nangai na bino, tolam sa conscience parce que li solo na yokaki, la msou batu msoupe basi ba yokaki ango, vraiment, mais ngaler na yaka, na ningana la msande conscience. Ata li kambo yoki, mais la msoupe ou la msaki conscience te. Msou batu msoupe ba yokaki ango te. Bande konangai, li solo na yokaki na baki, non. Na ko yako la muselango conscience na ko tika yango ndenge wana te voilà ezali kambu oyo eleki awa na kati ya Angleterre na Londres ya ndeko na biso ya mwasi
ndeko na biso mwasi esalinga nzoto malili na lobi pourquoi ekokoma ndenge wana. Alors to mekana nous décortiquer yango bongo ba commentaire na bino pe ekosala bien. Est-ce que mwasi akotambola ndenge wana? Ndeko mwasi babali ye na mobali na ye bango bayebi place bakutanaki bino yonanga toyebi te, mais ndeko mwasi abali. Ndeko mwasi tanga abali avana mobali na ye aye kokuta mobali wana asimbaka ye lemsu par mois une fois kaka. Tango aye toloba ko simba talaka o eza sans tabou te, faut to respecter bana na biso po balanda kango to changoka ke ko simba ye. Donc bozo comprendre na butu ndeko mwasi basimba ka ye lemsu ka une fois par mois, lemsu pe après 6 mois une fois. Mobali penza côté wana azalaka na ye choté. Ndeko mwasi asala tout abenda boya zongisa boye. En tout cas mobali pona ye eza bongo ka eza na monde ngwana azana epé puissante, mais en tout cas azala vraiment chaud ne mibali bazalaka azana ne nango te. Ndeko mwasi bandeko nanga olia vanda na ye kaka na rythme wana ba mesana kaka bandeko nanga. Sans vous mentir, en tout cas ngala opesa bino ka conseil na memakali kamnanga moi lisolo moi conseil muke bandeko nanga eloko wana to boya ngote eza parti amour, mais ekozala te ezala ndenge biso ba femme congolaise ba mibala ba congolais. En tout cas to koma ko tia vraiment sexe, donc na kati ya bolingo sexe dezala en premier lieu. Au moins kuto kuta na moto bo solo na kuto bien te oye bien déjà bien te bo se bo passer na sexe. En tout cas eloko wana il faut to doser yango, il faut to lakisa bana na biso to ye kolisa bana na biso ke le mariage ou bien une relation ezakaka tout autour ya sexe te. Bon to koyeba ko condamner ndeko mama te bino mo bo tia na ba commentaire ceux qui bo condamner ye ceux qui pe ndenge ni. Alors ndeko mama kaka ndenge zalaka soki na motema na yo ozaka ko yima mobile nanga satisfaire nga te, mobile nanga kabaka te, mobile nanga bande ko satan patinda kabatu na ye so boyebi te. Yango botika ko yima enso place oke beta lisolo onga kuna zalanga na ba congolais te na sola nanga mina ba Nigeria na ba Ghana ye. Yango na ye kopesa conseil ba mama Londres po ba koma ko lobela makambo wana mingi angala linga su milia ba congolais te na linga kala koma nanga ba camarade nanga bazala ba Ghana ye. So ke ba mama o bazana France anga milia nanga eza ba Ivoirien eza ba Sénégalais eza ba boye bande ko nanga ba nyuso baza batu bango kutu bato bozolo ba wana bolinga kana bazama be koleka na biso. Parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire na obete la bino atombaki na mobali ya congolais emso nga koma na ba conséquences ya boité bande ko ngai ndeko mobali ndeko mwasi akei abandi ko tricher na kati ya libala azui ko mobali ya Nigérien mobali wana Nigérien bande ko asenga yete abeta kutu lisolo te ke o mobali na nganda ku asepelisa ngate me mobali wana akobeta e 5 coups na mukolo 5 jours à semaine alala rae 5 jours donc asimba kaye donc 5 jours bande konanga 5 coups 6 coups 8 coups donc alobaki akomati na ba 8 coups 8 alemba te. Donc moi si wana et pas mobali wana Nigérien pema kaka soka komi na ba période soka na ba période te ba couille donc ya osakana te yaya ndeko moi si donc amesani azo continuer mobali wana komo senga il faut na boma mobali na yo na moni ngala nisu mobali azana mokilité fo na boma ye fo memilanga ye bilamba na ye bakaliso na ye bande ko wana awa na Londres awa na kati Angleterre makambo ezo salama ndeko mwasi abangi alobi abandi ko tala mobali ne boy so balenda butu mobali kuna alani azotaleka babi siko ngai pe so mobali na bibongo soko boyinga ngano tokotala ye pe nenga message na bakuna ye wana yaya na yo pe mwasi yangu ozana ni cheval est-ce que ozaki pe na mutu ou bien ozaki envoûté
bamoni lokoso pa emeli ndeko mwasi azomona ya mobali na azotonda te ye a préféré akende tonda epai ya nigérien sikoyo ndenge sikoyo aliro ya memeli ye bandeko na nga grave pum 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 alobi ngai kafu mobali ndonga na kufa bandeko na nga tokota nao na conseil. Est-ce que ndeko mwasi akokende koboya mobali wana te ntango yo oyoki ke balobi ke te il faut mobali wana kufa soki yo omoni ke oponi na yo okende pa nigérien okokende kotika mobali wana abetaka na ye te otiki ye kimia me nzoka nde mobali wana abandeki na ye su kosepelisa sikoyo nzoto na ye ni ye moko abandeki kosepelisa nzoto na ye na ndenge na ye ye nzoto ya mwasi tellement avant bala amesanaka na ye deja kosepelisa nzoto na ye na ndenge na ye donc mwasi ntango aye azomona na yango eloko te donc kuna ndenge amesanisaka ye moko na basavon na ye nde ayokaka yango plaisir moko mosusu mpe mwasi akanga ye ata ba 2 fois 3 fois azomisepelisa ye moko na salle de bain aza pe koganga na donc mais pa ya mwasi aosimba ye eton ka ndenge wana alors bandeko nanga mwana mwasi wana azoyeba te nasala nini na pesa biloko basengi nga baboma na bango mobali oyo ou bien na boya mobali oyo soki alobi ke ngambi na kokufa ndeko mwasi akomaki azoyeba te akomi mutu likolo bon mwana mwasi yango mpe soki mpe abotaka te soki mpe na pa ya nigérien na bandolonga bazemio en tout cas azali na mwana te bandeko na ngai ekosala ke amonika mwaite alobi te vomie kaka nasolola na mobali na ngai ndaku na insiste ke en tout cas bandaka kosimba ngai ke na continue na moto obonga baya koboma moto ya bato akufa azotala peke mobali yango apart kosimba ye mais gentil baza bien asombeleke nyonso apesaka ye mwa mbongo nyonso okende na mosala kolakise mwasi na ngai yango oyo azoko mwasi akomi na trouble papa na nigérien akabaka te ye kaka oyo yo lukaki na mokili yango wana oyaki pamba te kamata me mbongo boya malunga eza te kutu ye mutu akabelaka su mobali wana sengaka ye na mzokende na Nigeria mbongo atike na ngai koki te bakisela ngai boye na boye mwasi wana ye kovanda kamoko mosu alobi no malamu na boye aka mobali wa Nigeria oyo nzoka nde azoyeba te ntango ya banda kokepa mobali wana moko azoyeba te okei boyele mosusu osoko mpe otiki bakaleson so biloko nya banda kotika ntango mosusu mobali ayebi te nzoka nde atikaka deja nzoto na ye kuna ntango azongi kaka boyi mobali wana ai ewumelaki te ndeko mwasi abandi kopola sexe bandi kobimisa solo mikusa soka bandi kokwanza ventilateur mobali alobi eloko nini ozwi yo bakei badokter bapomade bazotia ye bakisi baantibiotique ezosimba te ndeko mwasi apoli kopola nde place siko mobali siko pe paza koloba loko apakotaka ne kuna te rare donc pa mobali etali yo poli na yo apoli kopola ndeko mwasi amoni moye te alobi faki eluka ba homme de Dieu akei koluka basai na nzambe bandeko ka basai na nzambe ya mabe bazali ya malamu mpe bazali ka nde tolobaka esika nyonso eloko mabe ezali ya malamu ezali ata ya mabe eza 5 au moins lemsu moko ya bien ezangaka te eye kosalaki ndeko mwasi akena basai na nzambe balobi en tout cas il faut tubela oloba vérité osalaki nini na mokili mpono koma boye okei mpe na kisasa te eske ozwaki mobali ya bato mbanda wana bwakili bakisi ou bien ndenge nini donc mwasi wana monaki alobi akoma mona deya liwa badokter balobi koloba en tout cas bamicrobe oyo ndenge ezokende kuna na kati en tout cas soki ekomi yo kaso na niveau nini en tout cas okokoma mpe eboteli mpe cancer eboteli mpe baproblème soki cancer akuna ya libele ekuti baokata ata libele ya kuna baokata nini opola noka ti oke okufa yango wana na ye kaka nabenda kaka matoi na bamama Angleterre bamama Londres
bokeba na bikolo bozomona ba Nigérien parce que boza trop bozo tricher na mibali wana ozo bango lobi te so na kosi mobali nanga na ba congolais aoba oyeba madame naki kokosa ye na bikolo wana to mona pe audio film moko ya video ileka mwasi moko bazo beta ye na mobali Nigérien mwazo beta ye pe na mobali Nigérien ba osale makambo mwasi wana mobali na benge na telefone kuna na sima ba osale makambo mobali nazo tuno zawa alobi naza na bisi papa nazo ya nzoka ne ba obete makambo maman wana kima Londres kima Angleterre Sony mobali wana zaki soki manager chef na ika ya musala ka ya DZ ba misala ka ya DZ ya kokomba chef siko Nigérien ali aketika nzoto entre temps à marié akima na libala donc grave kana mboko yanga ba mama botika biloko wana eza bien te tela ndeko mwasi apoli a lobby vérité ba bisi il faut yebisa pe mobile nwanda il faut yebisa mobile nwanda moi sona asala ki donc azo ebate so na isi mobile nwanda a osala ngandeni mais na moni pe mobile wana ndako ko mobile na ndako na ndeko mo apene tsaza kwa moi retardé alimbisa ngai po eza pe normalité comment yoza na mwasi obanda osala biloko wana tango zaki na mwasi te siko tango ye na mwasi faut sepesa mwasi na yo nde sikoyo mbala moko ai mwasi wana bando sambela yesi pe mobile na ye ka ba prière en tout cas ndeko mwasi abiki mais wana kutu bandeko na wana bosani tango aboya kika mobile wana mbala moko mwana mobile ndako pa koma ke impuissant mbala moko mobile ndako koma impuissant akomo isabino zo comprendre te nazo telema sute moi ça lobi kutabi ale msu pona balebelo linga ko touchinga ite abi nazo comprendre nazo telema te mobile ba no telema sute donc mobile wana sali ba kisi a cheli na mwasi wana na mwasi mobile batanda ko bane ko telema sute na lina bosa kaka na ba prière nde ba mwasi wana azongi normal mobile pa ko motelema mobile soit lobi pe vérité o batunye o boya mwasi no ote na limbisi ye kaka parce que eza faute na ngai ngam na bande ko simba ete yangwana bimaki libanda en tout cas na limbisi ye ale na rata wala mokilo mona makambo na éviter couple wana na éviter wana eza couple na bango mais na éviter on eza sous couple moko ceux qui dia na couple ko boza marié muta misato akoti ata bolimbisani couple ko maka neti moi neti ba bambia neti nzungu wana oba to nzela ba lekaka bibamba bakoti bende bo babambi bolambi akwa linu batoboli ba cheo ba plomber et ko vanda na ngome un jour kaka plomba ngo pe lembi alors bosa attention vaut mieux ole boko mabongo libale ko makeba mobali siko anda ko bakongo tuna est-ce que ndenge yo mwasi wa baneko amesana diana ba wiku babi mama ayo mesana ba wiku yo wiku mobali wana Nigeria banda ko beta bango bana bakisi na bango msuta mazo beto wiku eza yete na bilima na bandoki bazo beto po aza déjà mutabisana mabe tela nenga babisi sexe ya mwasi ndenge beba ke poli e bando bimsaba mai tala ninga komaki heureusement atouvé basai na nzamba makasi basungiye mobali pele yo to ba komi bien ba ombi balé baza en forme alors il faut que biso ba histoire ndengwana biso na sule ba to lekisa ngote en plus de ça eleki na kati ya Londres to lekisa ngote to ko ya to la mselango conscience. Quelle que soit source ya ke na ko betela lisolo on s'en fout mais l'air biso koti na matoi na biso ngana ko ya na ko lief sabino ke bokeba keba bande ko ngai eza na tina moko te ba mi yo mwasi mon baba ke no beto ba wiku ba nini est-ce que eza kapenda est-ce que eza normal est-ce que mwasi pour no sepela faut que na combien de coups bako beto pe moko be mi balé mais mutu aza na endurance na ye o sepeli mutu ko beto pe 10 coups mais aza mutu ya éjaculation précoce tout ce qu'on va kongo ça na ngoni
osepela no pe toko sikoyo ndeko mama mesala na baku ebele yango siko tokomi na point d'interrogation bino bolo banangai mobali wana ndako batunya lobi ya ko jamais kokona okoka écouter ata 4 ko ya kokoka na ete siko mama wana mesala na wiku omoni ngo mesani si nzoto na wiku okoka siko mois 2 mois 3 point d'interrogation est-ce qu'ako akovana na mobali wana ou bien jour akokima lisusu. Donc il faut penatika na ma bondeli. Il faut senga nzambe alongola e ba posa wana ya ebele. Moko faut mobali pe bino pe bibali. Obali nante oke ko mesensa nzoto na makambo wana eza mabe makaso zo mi bebisa bande ko mobali. Bino batuna bobali te o boko yoka ngai. Bon mesensa nzoto na bino makambo wana te ya okene ko sepela ka yo moko tango okoma na mwasi okokoka te. Okomoni ka keloko pamba okosepela te surtout so okuti na mwasi afungwama na ye makasi okosepela te parce que o message déjà na banzela wana même ipe bana basi eza ndenge moko bisimba siba bilinga Nigeria mabe Ghana ye mabe okoti a ozongi a place okokende kokoya oyebite siko so okuti na mobile mabe ya misala mabe akei wana tangu suka nde bosangisi nzoto wana mobile wana akei na ye ake kopamsa wa ya kopamsa abombika mushwa wana abombika papier wana mama nzoto na déjà za na kati kuna tanga ke Nigeria ake salo biloko mabe mama ikozongela yo il faut que attention parce que biloko boy mingi na mibale ba congolais ba mibale mingi ba congolais bazamba kamba boy te ke yo boyiye akide ko selo ba kisi o vimba na se o sala boy non. Au contraire, biso basi ndeza la tam susu mbanda boake lio biloko mabe ou bien baboto lio mobali basali yo boy. Mais vraiment na bala ba de so mibali ebele basala ba biloko wana te oboya ko kaka souci susu abon le bien OK banzele bazembele mais bokeba na ba bikolo wana tala ndeko mwasi anyokwa maki pendant 3 ans zo nyokwa ma na mikusa bandeko ina neti anyoko mi 3 ans abimisaka solo akoma kolata ba pampers donc solo donc voilà quoi yango na lobaki te na yana partager na bino bo partager bandeko nanga sala attention vie ezaka moko il faut ko solo la ka bien na mobali na yo ko solo la ko partager souci biloko pe muso ezo sala ke parce que communication ezate ozomona tango mwasi batindi ye siko yete ya pa mobali na ye mobali azaka bongo yalo azoloba te ezokufeleka na motema mobali na azaka ka boy mais faut ko solo la kolotia makam na mesa loba papa ezani nga nazo sepela na ngai te na mbeto nazo sepela te soko za na problème to mona ba sexologue baza ba aidaka ba couple bona ba congolais tozala ba kambe belé tozala ba maladie belé neti mobali wana kokende ko sepelisa ka yo moko e komela ki lokwa malade mais là soko akutela neti na sexologue alinga ko expliquer ye papa doser sala boye sala bien 1 mois 2 mois 3 mois ko sala moté paiement sala ko o mene vie moko ya sika après ozonga o banda na mwasi na ako expliquer yo ndenge nini ko banda vie ya sika mais biso to mona wana te nyoso ka oligila msusu o yo moko yebi nyoso ubi ovandi na yo lobi OK lokazo sala nga boy nazwa moko na ngai na tala gauche siko oke kozwa Nigeria amemi siko na rythme ya bandoki ya misala mabe tala place sukela nginde ko mwasi alors que so ba solo la kina mobile na ye dès le début que papa nazo kokate soki boyinga na kokende libanda soki boyinga na longwe na libanda soki boy mobile na pe ko banga abi mobile pa linga kina yeye mais kaka ke azalaki na plaisir ya mwasi na mutu na ete mais mobile azalaki te ka boyino alinga ki epenza mais plaisir wana pa ya mwasi ya bane ko trouver ngote parce que a message seki mutu na ye na nzoto na ye na nzela mususu mais soko vandisa ki obangisi ye nenga linga ki walingaka tika kalo kwa mto omela masanga bamsu batika kaka pona mwasi bato ebele batika ba cigarette soko tunya lobi eleka na zui madame aboya na motema mokabi jamais cigarette ekokota na ndako te ebele batika biloko wana komela ba cigarette mais soki yozo loba te
ozo loba eloko te. Moi si moko pe boye azakana mobile azo filmer yazo kokate étouffement olia loba alinga ko loba te. Oyebi kele bakabwa na mobile wana bakabwa na bango erika pona cigarette te na ba raison mususu. Mobile wana tango akei pa moi si mususu. Akomi kuna après ka soki 2 mois 3 mois atiki ko filmer. Oh, je me suis écouté na mobile yango balobi oh abi anatika ko filmer pona moi si na ngatuka moi si na ngana zwa linga ate. Moi si na lobi ah ngati na vonde ki na yo zo melabi oh mais yo tikala jamais ko pekisa ba cigarette. Bozo mona likambango abi yo tikala ko pekisa ba cigarette te. Ah bon moni bakambango si quoi regretter mais ezaki parmi ba cause oh ya no aboyela ka mobile na ye ba ko filmer. Mais si ko soka azaka na dialogue allo papa mobile ke non bande ko dialogue ko eza na centre so nzamba pesa so maloba pourquoi siko yo loba te poil yo to tala pa oza na babiloko ebele olingi oya ko divorcer pamba pona mobile na fungula motemo loba na mobile na yo emso ko yoka yo bongo koza emso ko za na chance na yo o réparer yango yo kanzi place okay kuna nde okekuta bonheur te emso pe okende ka bo même caractère ke na mobile na okongo changer liboso ya mibale ya misatu ya mine ya mitano 6 7 8 c'est le moment où tu as dialogue soka boy ko yoka yo tinele audio parce que ba mibali musu balinga ko yoka moi c'était mibali nyoso te balinga dialogue mama tinele ka audio yoka nae ata soka lobi yoki te yoka e ko maka e mo bo papo atinele ka audio ani ayoki. Voilà bande ko nangai bozawana mama leki na bino la danoise et puis boyebi pe oyo en tout cas ezalaka bien pona biso bien pona yo bien pona voisine ezake live together oh bande ko nangai live together ezawana pona bino eza vraiment ezo sunga ezo longola solitude partout na Canada na États-Unis na Europe mobimba naza na bato ebele Afrique bazo benganga la danoise pona ni bisote parce que soso aliaka mbuma ekoki na mungongo na ye il y aura un moment na kokota pe na Afrique mais pour le moment non na suki nanu na Canada na Europe voilà et puis na Australie pe ok. Voilà, bozala bien, bobenga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 au Benginga. Voilà, to solo lipo na site de rencontres vraiment sérieux. Nazo lukape bato sérieux. Nzambe pazo pambola, tozo zwaka bato ya sérieux. Na basi ya sérieuse vraiment. En tout cas, que le nom de Dieu soit béni na site na biso. Alors yom tunan ko s'abonner na sous les baobas la danoise et kozala bien bon aimer vidéo ceux qui posent sepelité tianase et ça problème te mais boyebi ke awa to partager toujours moi longwila na biso moi nsamba na biso pourquoi pas moi bière l'autocope to melaka na biso na se sous les baobas mon copa ti, copa café, vin blanc, vin rouge, tomelaka, belez, ochemo ba glaçon mouke, coca na opo ochemo whisky mouke, tokos, ele kakanango, pepele, mais kolangwate, balobi tout excès, eza mabe makas. Voilà. Voilà maman leki na la danoise. Ba gros bisous, bisika biso, bisous bino, nzamba lola pambola bino, soki ye soazongite, tokutani bakala mingite, ba love. Bye bye.